Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora partout la conférence de fidélité au Pesa Kambonda, école, magazine d'actualité. Mokola dimanche, le lot des aliments Mokomoto, la Sabino Mingi, rétrospective, il y a semaine, Elemani, il y a Makasi, et Makaki, semaine, Toebi, qui est là, qui commence que chef de l'État, ça qui va déplacement, na Oetali, commissaire Makamouya, Nenge, et semaine 4 de la semaine, tous amis, surtout à la 4, il y a rétrospective, il y a semaine, en tout cas, on peut ça d'abord, Mbote, là-bas, surtout, on va continuer toujours, on a mis sur on peut ça confesse la fidélité, Bissika, vous allez tous en page rétrospective et toujours juste après 6 plateaux. C'est parti la régie. Ndeko ya Congo, boye bake, mokonzi ya mboka, akomaki na Bujumbura, capitale économique ya Burundi, mokolo ya mercredi, le 30 octobre 2024, naba après-midi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ake, pour a participé na 23e sommet, yaba chef d'État pe, yaba gouvernement, na cadre ya marché commun Afrique orientale pe Austral commerçant en sigle Oyo Ekobanda mokolo ya jeudi le 31 octobre. Ayamamaki kitoko et pas ya président burundais Evariste Ndayishimiye na tarmac ya aéroport international na bango. Bondi melangai ke 23e sommet Oyo ya commerçant et sangisi 21 chefs d'État na ba gouvernement na esprit ya ko discuter ba stratégie Oyo et que ça la ponako améliorer ba commerce na coopération pe intégration régionale. Thème Oyo babongisi pona ba assise Oyo ezabongo accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales na ba domaine local agriculture résiliente au climat de l'exploitation minière pe na tourisme. Boye ba ke comme ça eza communauté économique régionale Oyo eza composé na 21 États membres. Et badaka depuis décembre 1994. Yango pe biso to betisika Kambonda. Gouvernance dans notre pays. Vous avez vu, en réalité, beaucoup de gens utilisent abusivement l'autorité du pays pour eux-mêmes commettre des fautes de mégestion. C'est pourquoi nous avons adopté ici qu'il y aura une commission d'enquête. Parce que souvent on se limite au ministre des Finances et au ministre des Budgets. Non. Un ministre qui a dépassé aussi ses crédits ou qui les a mal utilisés doit répondre individuellement. Un PDG d'entreprise ou mandataire public, d'établissement public qui a commis des fautes de gestion, ce n'est pas son ministre qui doit payer. Il faut établir individuellement les responsabilités de chacun. Ce rapport nous a suffisamment éclairé là-dessus. Deuxième élément que nous avons retenu par notre vote d'aujourd'hui, c'est que nous n'allons plus attendre. Nous allons agir en amont pour qu'à la fin de l'année, nous puissions avoir les comptes de l'État plus ou moins conforme à la loi des finances telle qu'elle avait été votée. C'est pourquoi nous avons opté et nous avons adopté la position de l'ECOFIN qui propose que pour l'exercice 2025, trimestriellement, nous vérifions comment l'argent, les ressources de l'État et comment les recettes sont perçues. C'est très important d'anticiper au lieu d'attendre la fin de l'année. Mwana ya Congo, bondi melangaike, likambo ya changement ya constitution. Eza kobeta mbonda makasi na classe politique congolaise. Baki, soki otamboli na opposition, na ba acteur ya religion pe la population, di melangaike. Okosala constat en tout cas mingi baza contre idéologie ya changement ya constitution. Souci ya bato mingi ezake régime actuel ayebana nous ko réaliser ba promesse oyo epesamaki ya koluka kotia population na ba condition ya kitoko. Ya koba ezake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président ya mboka auti koloba yango clairement na province ya Chopo kuna na Kisangani. Na mitingi oyo asalaki. Ba réaction pe ekomi kokweya wenze lokola ya opposant Martin Fayulu ye alobike. Mwana mboka Félix Tshisekedi aza kosakana na moto lokola mwana muke. Bango bakotikala jamais kotikela etant asimba constitution. Peuple aza na besoin ya ba frontière nyonso ezala sécurisé
kobengana pasi oyo etondi awa na kati ya République démocratique du Congo, kokotisa sécurité ya malonga, kobatela respect ya droit de l'homme pe ba institution ya malonga oyo ebibi na ba élection ya solo solo. Na nyonso esengeli kozala na bomoko, eza te po na constitution nde plus de 115 localités ya mboka ekomi na maboko ya banguna pe gouvernement asalaka bisalela na misolo ya l'État. Moïse Katumbi Chapwe ye pe alali pongi te. Bondimela ngai ke abeteli yango monda après discours ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon ye, constitution ekochange te. Eza expression ya volonté ya peuple pe mutu moko te akondima basimba yango po na ba intérêt personnel. Qui vivra verra. Nemi Mwilanya proche ya Joseph Kabila Kabange yepe agangi na mongongo makasi kolanse etumba na peuple oyo aza kozela social ekoma kitoko pe amona changement ya pouvoir eza erreur ya makasi. Tobatela Congo tobebisa te oyo totonga makambo wana ekosalema te. Na ngambo pe ya Église catholique Abbé Chole abetisi mbondake problème ya République démocratique du Congo eza nde ya mutu, donc homme politique ya lelo oyo aza kosala pona intérêt na ye abosani le peuple d'abord. Pona bango ba évêque ko changer constitution eza mabe makasi pe ekoki ko déstabiliser mboka na ngonga oyo ezala nous stable te. Awa tokosenga kaka ba décideur donc baye bazala pouvoir elongo la population toluka d'abord oyo ekomema esengo na bomoi ya République démocratique du Congo pe nyonso ekwelengo kitoko sans kutu ko forcer. Soki kaka congolais azi oyo aza koluka bondimela ngai ke akozala na ye musika ya makambo oyo etali politiki po azi esengo na ye. En tout cas makambo oyo boyebela yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Ndeko ya Congo, papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour ekosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko mvula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati tokomi kopesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki kopesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungu ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani. Mwana Congo botala bisika oyo tozali bamandala na ebele boye mingi bokoluka boye basoki tozali wapi
boye bake tozali na secteur ya Mawanga na territoire ya Kasongolunda kuna la province ya Kwango. Botala bandeko oyo ba mama ebele ndenge batali biloko na bango se bateka kaka babele boye po awa wenze ezalaka te ekoma kosala pasi kocha biloko mabele nyonso oyo eza kosala ke bosoto bokono ekota kati na nzoto ya bato yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo tango etambolaki tourne mulayi kuna province ya Kwango mingi na territoire Kasongolunda awa na secteur Mawanga bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda na pasi tozoluka ka lisunga basala biso wenze mai tozana mai te nzela pasi donc makambo nyonso pasi nani mutu akosunga biso vraiment tozoluka nde mutu akosunga biso toli papa tala nde tozoteka wenze nyonso ozomona kaka yango kaka ozomona wenze kitoko te tozana mai te banzela mpe kobeba toto tozati na posa lisungi Mawanga eza kobeba mutu akosunga biso azate toana posa batongela biso wenze tala wenze tozoteka biso ba mama tozana bana bazotanga toza kaka na posa yeloko mususu te batongela biso kaka wenze tozana posa kaka ya wenze tozoteka na sia mandalala awa tokosenga na ba autorité mingi ba natif ya Kwango pe ya territoire ya Kasongolunda pe bande ko secteur Mawanga boza ebele ala Kinshasa boza kozwa misolo ya ndenge na ndenge botala ka be rétroviseur boye ba bande ko obotika bakoma kolela la pasi na bakombo la bino et surtout que ba tsaka ba elika bipala bino boza la te ba moma ba campagne ka boko sunga bango mengonga pe ngoyo boza la bango weza kitoko e ko sala bango be kitoko bako sibela mingi kolela po susi na bango kaka eza wenze yango biso to beti simbonda ndeko ya Kongo tango tolobake bikumba kumba ba chauffeur oyo tobenga na ba chauffeur eleki mingi awala Kinshasa botsaka tembe botala DCC oyo tope esprit de mort euta kilango kotea Kingasa na suka chauffeur akoba na kati ya bordure azali koyeba te amata soti muto to akele na se soki pe amelaki babwaka aye ko se retrouver likola bordure oyo epesi pasi pe mawa accident monene oyo ke bandeko mingi bazi ba choc tellement que chauffeur azaki peleke se alingaki akima ma population na la police bazalaki vigilant ba récupérer mais basi pe mawa la police a préféré que le chauffeur na motuka po ba bige kuna ba kozwa mike mais tala bande ko o basi ba choc ndenge nini ba sundoli ba kaka boye bino moko boyoka liboso ya kamera na biso ndenge nini kabetsa kimbonda sala mina misu na ngai vraiment mutuka azalaki chauffeur azalaki na idée ya komadana de bouton alors apetali na bordure alinga la renverser comment dire renverser déjà a perdre équilibre alors bato bavandaki na portière au niveau ya portière babaluki bakwei na se et alors mutuka ebalukeli bango mais ya kokamwa tomoni mutuka ezokende c'est les vidéos sur niveau ekomeli bango nyonso ezala nzambe babaluki wanatike esalami mais ya kokamwa na polisi ememi nde mutuka bato batikali baza na bashok etiki bango ka awa tokopesa conseil na bachauffeur boye bake soki omelaka kwisi te lalaka na time malamu po permettre na tango zobima bapongi na nzela kitoko te mais mingi be boye ezalaka pe makambo ya kwisi na surtout mituka pe ekotaka batretien malonga te tala milimo ya bandeko oyo soki bakufaki olingaki osuka ndenge nini toyebake soki ozala vola ozali kokumba milimo ya bato kumba na kimia pe mokolo esilelela kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda ndeko na ngai tozali awa la avenue Kindundu mingi la commune ya Makala na nzela oyo ekaboli Makala na Elengesa botala libulu oyo bozali komona libulu oyo eumeli na décret moko ya mabe ezana solution te toyebaka te soki pe leta amonaka to amonaka te boyebake ba usager nzela oyo bana classe ba parents na bandeko ya ndenge bakoma ba difficulté ya makasi ya koleka na esika oyo et surtout ba anti-valeur la bakuluna et commandé refuge na bango pour na kosaka batu mabe population ya kotoyo o bakelaka Elengesa na o bauta Makala en tout cas tango bamoni kamera na biso baleli na bakonzi et surtout bikola bavula oyo bayebi te so bakimele wapi en tout cas bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda bafisi awa toza na Kindundu quartier Bagata papa na ngai libulu oyo
bande rozio esalema papa babongisa libulu oyo te eza nzela tokendela zando tokendela gambela tokendela misala nzela eza te sikoyo bato biso tozovote mosala na bango nini eloko tokovotele bango yango tozona mposa bamaputa te ba 5000 bazopesaka bato eloko tokovotele bango nde yango po oyo eza principal omasoko bimimo ti elengesa esali pasi mpe mawa baautorité ya mboka pardon bokita nanu na aveni kindundu na nzela oyo ekaboli elengesa na aveni université libulu oyo ekomi kozala pasi mpe bayebi te bakosuka wapi yango baleli bosunga bango mpe biso tobetisi kaka mbonda bozwila biso solution mpo na kote na biso oyo pene bozwila biso solution. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lubula baka mafunda mbote na bino bisika bonso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan nazali moko ya bakoutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art kopesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali kopesa solution na pouvoir ancestral quel que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tongo contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai ndeko ya Congo kaka ndenge bozo komona ba image oyo moyen kututolo ba mingi ezate botu nanga tozali wapi tozali kaka awa na centre ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke na quartier Luebo esika wenze ya maboso ezalaka o mingi bayebi yango po wenze oyo esalaka impact na idéologie mais botu nanga wenze oyo kenda wapi erosion o bozo komona oyo nde emema wenze oyo pe emela yango mobimba ekenda chubu kutu burgomestre commune ya Kimbaseke ata rapport moko asika kosala te po kote oyo bayebi ata ye te pe baluka bamema ele sikoyo atikala kokoma te eza kosala pasi na population ya kote oyo gouvernement congolais botala nanu likambo oyo bandeko ya commune ya Kimbaseke na quartier Luebo balelisi son de cloche po bazangi eska okende bino moboyoka ndenge babetisi mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo tozo vivre na pasi puisque normalement presque bandako nyonso tu esi la kokende pona ndenge bamvula betaka mingi awa boye suivi ya l'état ezalite alors yangwana sikasikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tu presque ekei ba mama na pasi bazongi na bandako ya baboti baba na epai ba papa epai pona nini bandako nyonso tu presque si ekweyi et puis ça fait déjà longtemps ezalite ke ya lobi kuna mais e banda penza kala penza kenda mapangu nyonso kenda babwaka babuka lupango sikoyo biso batu totikali otala pasi moye zate na bana na bakoko ngai mama veve na kokende wapi na bakoko awa tokosenga kaka na gouvernement boye bake
commune ya Kimbaseke eza monene eza kaka komona ke ba bourgmestre baza incapable ya ko visiter commune mobimba yango soki be moyen ezali na misika fourmi bokabola yango ekomata de commune parce que ekosala kitoko et surtout que Tabe réseau esalama esengeli ba rapport écoute mais bourgmestre incapable même ya kokoma côté pour rapport ekoma yango tobetisika mbunda imoli timuli ba mabulo oyo po encadrer nga memoire ezakaka te. Ndeko ya Congo, botala école oyo, boko kama boye bake, ezali école moko conventionné, mais yako kama ekoma na état moko ya mabema kasi, oyo lele oyo, ekoma esika ba kuluna, na ba policier, ba koma ko bata makaka pour ko déranger ba paisible citoyen, oyo bazali ko tambola kotoyo. Boye bake école oyo, ebimiza batu ya ndenge na ndenge, entre autres ba cadre, ba ministre, pe batu ya ndenge na ndenge, mais botala production école ekoma nango vraiment abandonné ekoma kosala pasi po population alega kotoyo okomona muke bakuluna ba machette ba bimelie soki orate bakuluna yeba ke ba policier bakokanga indosama boye osali eloko moko te école sumbu oyo na makala ekomi kosala pasi population tango bamonaki caméra na biso bino moko boyo kadeka nini babetsaki mbonda mais toza na posa ya kobongisa ekole oyo po biso kote boyo tozonyokwa malikolo ya ekole mai ezokotela biso na ekole oyo ekole ekoma ya bakulu na moyen tovanda kimia eza te tozovanda kimia te likolo ya tiumbu bakuluna na kati ya tiumbu oyo moyen bolala eza te baya kobongisela biso ekole oyo mpe po tozala bien. Ba année école bandi no e bango te pour même ngapi na tanga à première primaire. Donc non e ba nete mais c'est important ba ka ko bon sabaton et école o. Ya ngonde mti e ba inondation nyo so ça na sebo. Awa tokosenga na l'état congolais yeba ke ata tozali koluka programme de développement local ya 57 territoire e kosalisa ba école na ndenge totala be école oya kala tobongisa yango po yango pe e ko permettre éducation elega kitoko yango biso tobetisika kambonda ndeko ya Congo kaka ndenge boza komona ba image oyo botala babala oyo munene bokotulanga tozali wapi tozali kaka na vie province ya Kinshasa na commune Nsele mingi kuna na quartier Bibwa population baleli po bakoma kosufri na ndenge moko ya makasi et surtout que nzela oyo boza komona yango nde epermetaka bango po basala bakursa bango kitoko me nzela oyo depuis Bibwa ebanda bakoma kolelaka na gouvernement aluka moye moko ata makadamu koto de manière que esunga population parce que mingi bauta na bakati kuna bango nde basalaka nzela oyo bazosufri na ndenge moko ya makasi kaka kuna na Bibwa amamende kwa Kongo bokotuna nga likamba courant kuna kutu bosana parce que bazalaka kala kuna kitoko me courant ngo ebeba na ndenge moko ya libabe balela mais sinel kutu ayokelaka bango ata marate neti kaka mato ya sinel ekufa nango mpe misu mpe ekufa mpona kotala bandeko ya Bibwa na likambo oyo etali mai bosana na yo mutu oluka koke ovanda na Bibwa kuna kutu régie des eaux atikala jamais kotia makolo population bamesalaka na bama ya forage ekoma kosala bango pasi po bamai wana basomba yango chere makasi yango bino moko boyoka ndenge nini ntango bamonaki kamera mbonda ekolo babetisaki mbonda nzela oyo papa mpona entre nango nano eza pasi kokota kuna na kati mpona tokoma kuna na se ti kote ya paroisse eza pasi mpenza en tout cas bazelu tomonaki totiaki espoir ntango tomoni baye konini koasire biso ke bazoya kotiela biso makadame tozala mposa babongisela biso nzela batiela biso mpe makadame tokoma lokola terre jaune lokola bato baningi awa tokosengaka na gouvernement boyebake Kinshasa eza munene Kinshasa eza Gombe te Kinshasa ezali Yolo te Kinshasa ezali Mumbele te to pe limete te Kinshasa eza pe la commune Nsele bochala luma misukoto kuna bokotsa régie des eaux bokotsa sinel de manière que population kotoyo bazwa mai bazwa pe courant en plus ba infrastructure loka banzela bosala ba banzela ba ba kitoko et ko permettre population kotoyo ba vivre pe na kimia yango to betisika kambunda
kobota elengi kaka ndenge balobaka na Kinshasa kasi kobokola ezalaka pe pasi. Lelo tokoma komona bapara mingi bakoma ko négliger bana na bango toyebaka te responsabilité na bango ezalaka nini. Lelo tokoma komona ba jeune ebele bakoma komipesa na babombe bakoma komipesa na badrogue bakoma komipesa na masanga na kindumba na moyibi kasi soko otuni bango okomona ke bana wana bazalaka na bapara na bango nini yango esalaka ke ba se retrouver na balabala boyo kandenge bapara mosusu balobaki. Bon, il y a d'autres parents qui sont irresponsables. Il y a des gens qui sont masanga via basi. Il y a des parents qui sont makoki zati. Il y a des parents qui sont mimi utana base des éducation. Tant que les parents ont éduqué moi na yo nanda na ndenge singeli. Je ne pense pas que na ba posa wana ba camarades d'éducation azora nanda ko akenda ailleurs. Azara toujours basé na éducation au nanda. ozala mpona bapara ozwaki bango te kotangisa bango te bana bazokoma soki okoencadreka mwana nao malamu mwana nao okende soki otiki ye kaka mwana kaobe okotie kotema na yo kotema mwana koteya mwana amateyi mwana na nsima mwana ya mama okotinga mama mwana kotema nieza kotema amen. Tokosenga kaka na bapara boye bana ko rééduquer bana na bino malamu kasi pe toyebi que quelque part bana mosusu pe balekela bapara na mitu bana bongo para soki o remarqué que mwana azali koyoka te mema elombangu na leta parce que kuna bakopesa ye pe éducation ya malamu kasi biso pe bana esengeli toyeba ke tozali fitiri ya lobi tango bazali kotinda yo na kelasi bazali kolakisa yo musala ezali pona bolamu na yo moko biso awa tobeti mbonda. Ndeko na ngai kaka ndenge moda ekolo elobaka ke likabwa insécurité en tout cas ekoti mingi na changu pe eleki mingi mais topesaka se ba félicitations na la police oyo asalaka musala na avec un professionnalisme kaka ndenge bozali komona le commandant type ya rando papipo asalaka musala na kitoko bokotu na ngai tozali wapi awa tozali kase 3 la kulumba mingi na po oyo bandeko ya kupazi oyo bayebi parce que côté oyo en tout cas tellement mon boulot est trop depuis le commandant Patpi à Kotawana, la Kosabinote, Jipi Arando, à Komako Sebo la Moussala qui t'accorde. Bota la bino boko, bana mibal omi bale bakari, on va présenter bino. En tout cas, baza basuka la bamiibi, bakuluna. Donc, épée, ba mesala ko violé, ba kota ba boloko, kasi ba bibaka katoye bakate, nani abibisaka bango, mais tellement que professionnalisme ya commandant papi eleki ya trop atie bango lisusu maboko bino moko boyoka ndenge nini babetisaki mbonda toko apesaki bakonzela biso apesi mitino kota commandant district na biso Dieudonné Kangambila na secteur na yo nayoka mabe te Dieudonné Kangambila kiteli major na biso Toto apesi mitino abia apesi mitino ke nayoka secteur ya Masina 3 kimi ezali nde le commissaire supérieur Toto apesi nga mitino awa toana point chaud kulumba intervention rapide abike secteur na bino to ka kimi ezali nde tina omoni ke police pa kota ki terrain lalité pa pia bino kimi okangelo be civique ozo mona oyo mutu mabe soka kute na yo osambwe abotoli mwana mwasi mbongo na ye ba téléphone na ye azana kiri nyoka ozo mona oyo gra mutu mabe meto tema bo poto la teke mutaleki l'état la fox azate oyo wana ozo mona individu wana vers lobi ba 13h40 muta moto atuti mama ya batu na moto alinga kima ye oyo moto gasha bimika beta ba policier pour la niba yeko zwa mama oyo akweyaki na moto atuti mutu pona nini tokangi mwana oyo ndio moni tina tozui suye to chema boya to bina bakonzi bato ya boyi so to tinda ki les droits bazong saka susu biso bango te bakendaka vraiment azosala mosala kitoko po aobatela biso po aya bongo soki bazalaki te tolingi tokufaka lokola bantaba kaka mais lokola batie bango eza malamu mingi po abatelaka biso mpe toke luka mpo na bana esali kitoko en tout cas bakomanda ya boye soki bakozala mingi na masina ekopermettre mpe masina ezwa kimia et surtout ke ekoma lokola zone moko ya bakuluna mpe bato mingi bakoma kokima kovanda kuna mpo bayebi ke en tout cas insécurité eleki ya trop mais
topesi confiance mpe tobeti maboko na mbonda kitoko epai le commandant papi na musa kitoko oyo azali kosala bino mpe babosi bobanda kodenonse bana na bino ya boye po epermettre ke kimia ekota bisika surtout bozali yango biso tobetisi kaka mbonda. Merci de confiance fidélité au pesaki biso ko na page rétrospective de biso mokolelo dimanche le 3 novembre 2024 mais bon continuez toujours à s'abonner massivement la chaîne YouTube na biso mbonda école officielle pe en plus bon ben na biso ba activité na bino surtout to kozala to kita sur le terrain de manière que to filmer en to petit salut ba reportage mon purement professionnel to la prochainement na ba édition sur ya sikaso qui colle sur azongi je vous aime beaucoup plus bye.